crème nazali ba vertige sur la bouille pour se gamate. Matthieu chapitre 7 verset 7 senga ko ite ozwa. Kasi nzamba sepelaka mingi on mélange na sacrifice. Magenzo teza ko tumisama na ye na sali sacrifice. Ko ite eloko naza ko luka na zwa yango. Biso pe awa na Monaco. Les deux hommes colonna, il y a bisoté za colonna yé. Tout ça ça pas tout est tout qui était tout ça le sacrifice. Quoi était dans tout le stade. Quand l'équipe coupe du monde des Alaki. Mon côté à terre la montre. Parce que nul ajouté sous 2 fois 15 minutes. Parce que nul, parce qu'il y a un penalty. Les spectateurs vont être déguetés, c'est la capote, nous avons apprécié tout le monde. Ça, le sacrifice, c'est pour aider là pour nous avoir le chaos, tu vas voir, on se met bien mon livre. Et yoga qui va na tongo, c'est ce qu'on va dire qui m'a créé le kuna. Nous avons yoga. Alléluia, alléluia. On les a kutoka kuna. Il se peut des autres salons ça na biso. Kuna pe mbonezo toka. Kuna pe mbonezo toka. Wapo ya solo. Soki okotina lopango basoso obwaki masango bango nyonso baye liboso na yo opesi bango mokongo obwaki masango batiki masango wana baye awa obaluki boye obwaki masango batiki wana baye awa ozobwaka masango me baza kotiki wana baki mosusu estce zoba eza sala bango ndenge wana zoba te banyama mosusu baza mayele baleki bato na mayele biloko moko eza na bango te bososoli discernement yo moto oza discernement oyeba wapi masango te lokola babwaka eza masango na okende kuna te na kosisa nano na liboso oyo totikala na esika biso ozali pamba te solo ezali awa kasi nga nasepelaka mingi so nayoki akuna lingwa moko esalami akuna moko esalami akuna batongi etage nasepelaka mingi parce que tolinga te mikolo etikali ya kotanga bakotika yango bakokende voiture nango ntiango wapi na garage na bango mimpuka na biso bambisa na biso tiango na garage wana bandako wana tika batonga tobanisa processus oyo bazakoloba biso ntango nyonso lingombe kotikala moko mes conditions ezali bolingo mibeko misala mabondeli condition bapesi biso eloko ekomi na ntango oyo bolembu boye makasi balobaka ndenge na depuis 21 bolembu boye makasi na bayo bazosenga biso bolingo mibeko misala mabondeli tozokosalela ngo lisusu te tozotina biso toyanda kwa nzambe na midi oye na 10 heures ye tozotina biso soirée tozokoya te surtout soirée Zacharie 14 verset 6 à 9 likambo toza kozela ekoya na ntongo te ekoya na midi te ekoya na pokwa yo ozonéglige soirée yo ozonéglige soirée lokoa ndenge nini tomipesa na likambo na biso po ete tokoki na suka bino bozali pembe na mai po babenga bariverain bariverain balobaka ete bwatu ebongo na pembe na libongo otina biloko na mosika moko ebongo na te me libongo yango wana inattention ba 1 minute kaka makaliseke makima nanga na kotenga motala boyi bate nanga mbisa na kotenga motala boyi mboke moke kaka osopani kozali nyonso biso toza na chance surtout bajeune tokunda nzoto na biso nzambe alingi kosala likambo na ye malamu ya kuta biso na position ya kitoko tolongola bolembu Jérémie 48 verset 10 oyo akosala na nga na bolembu na kolakele mabe tano de binengwa seso soka mondenge ni kope na ngezo simba te
ndenge bilanga na nga ezoki malamu te osala mosala kolembo ataki loba te tomipesa ntango komipesa ngoyo biso toza baprivilégie toza na chance batata na biso bamama na biso bazelaki likambo oyo baza susu te baza lisusu te nzambe alingi osala likambo biso tokoki tosepela na ye malamu tomipesa na likambo na ye po ete oyo eza koya efuta biso na position kitoko tolongola bolembo na kati na biso tozala bana bolingo tokolisa bolingo na biso eleka bolingo ya batata na biso bamama na biso na 56 tozala bana mibeko mama selo mama na biso ateyi biso na mibeko exode 21:17 kasi nga napesa batémoignage na lobi ete moto abateli mibeko nyonso azali mpe bakotia likolo naza na témoignage moko esalamaki le 17 février 2004 na centre d'accueil na 3h du matin baye na mama moko mama wana si akufi 3h du matin tozalaki na papa simo ki montengaki na centre toke tograte porte ya chambre ya papa bimi atali kaka mama wana abi bokende na ye ata asambeli te bokende na ye famille bazwi ndeko na bango na mawa nyonso bake totikali papa zoba omoni mama wana iketa papa mama wana azali mama volontaire mama wana akota lingomba papa timo azali mwana moke lelo ya kukisa à peu près 50 ans zambe na kati ya bato mama wana uti nkamba ayeka lelo mama wana kendeki na fete ya bavolontaire le 12 février avant kende atubelaki makambo na ye nyonso abombi te nyonso atubeli epai nanga nzambe azwi motoka ke nkamba lelo ele 17 fete esili akangisaki na kotisi na biso alinga mata alobi na baninga olimbisa ngai naza koya ake lisusu epa papa mbenza papa alobi ezaki nécessaire te ake atubeli lisusu puisque otubeli osanzi ozongeli te ntina kotubeli eza te mondima azalaka na rétroviseur te kotala nsima te mondima atalaka toujours liboso ye atubeli lisusu azwi motuka akomi kisasa 2004 nzela na biso ezalaki malamu asaliki mosanelaki bomama alambi ale asokoli ake kolala na ye na butu ya lelo posa ya se soulager esali ye ake na nsima ndako na likoso bato ya misala mabe babeti ye nzete oyo babengaki mbota ya butu yango bomonaki makili ezobime na zolo mama akufi maloba ya papa na kontrole mama oyo azali en ordre kasi akokota te nga na tuni papa akokota te mpona nini abina nga aza na mikakatano nini papa yo olobi na nga atubelaki yo olobi ete aza en ordre akota te mpona nini te aza na mikakatano nini papa aza na nyongo papa lokola bakundi nanu te yo yebisanga nyongo wana nani nakenda ngai nakokende pa famille na ye bafuta nyongo wana ta bakunda ye akokota puisque azali en ordre te aza na nyongo ya motu te papa aza na nyongo ya nani aza na nyongo ya nzambe papa nyongo yango te loboni 50 francs mama akokota te tala lingoma na biso basacrifice ntongo ndako ya nzambe pokwa ndako ya nzambe bekateli lobilobi nkamba okota te likolo ya 50 francs nini taxe mama na biso atei biso na exode 20:17 kuna balobi maka makasi toposaka mingi kotanga circulaire ya papa ena kokana tobengi testament circulaire kuna ezali oyo atiaka makelele na ndako ya nzambe akokota te exode eza te kuna ezali
totangaka yango totangaka yango mingi oyo aza na mese na suki akokota te un dimanche tinsani toke kuna na centre papa tini survient tona benga général na ye na pesi sali na fukami azolakisa nga mosapi na portail kuna na portail mama ndumba moko agifle tatoli surveillant bata surveillant lobi mama ndumba kokota te oza na mese na moto mama ndumba le mata papa tomboli mongongo sikoyo naza kopesa instruction permanente te ya bana no makasi meme babambi bango nzete bazongisa te mikolo ekomi ya kotanga mama ndumba akomi na porte wana ou bien aza na mèche ou atie vernis ou bien fantagie petit likolo ou bien bilamba ezali transparent akomi ka na portail wana ye moko abandi kopela moto mama ne moboti ye epai azali abandi kopela mpe moto bana tuni mpo nini mama apela moto mama ngani atie vernis te mama ngani atie mese na moto te apela moto ndenge nini ntimba nzuzi toyebi toza bandimi ya kalao na ntango ya papa dia ngeni na ntango ya papa mfuma mbanza badimanche eza komonana papa siliki biso bonso tolali na mabele tobandi kosenga bolimbisi me na papa simon kimbangu komeka te ntimba oyebi ozobino likambo te komeka kosenga bolimbisi te okokota na likambo na rapele ye likambo esalemaki na kimpese towutaki na ye na matati ye liboso nga nsima vitesse tolingi tokoma na kimpese paroisse na biso moko ezalaka na gauche tobandi koralentir bamama deja kuna akute likolo bazobaluka na mabele esengo tata na bango alingi atelema apesa yango mbote tobandi koralentir bala moko mabanga na tie bapapa mabanga nasali nini nasali lokola na ngina double ye tobandi okende en parallèle biso mibale avec risque que motuka ezoyi en face ekotuta ngai na ndimi na ngai liwa 37 000 bakufi mpona likambo oyo plus moko ekosalama nini tobandi okende en parallèle toaccéléré jipu ezalaki nsima na ngai etelemi bakangi bana wana baboti bango mabanga bateyi bango bolimbisa nga bambata ezangaka te batatoli bango bambata bamati na jipe balandi biso ntina paroisse kipesi tolali lobi na ntongo tokoti matinal esili tokomi na parti sociale mama présidente générale ya fiki mama kwapele na bamama nyonso bakoti na kati mabele kipesi eza ko mabele ya nkamba mbula mpe ebetaki bamama baza kolela bazobaluka na potopoto mama kwapele ati micro mama papa toza kosenga bolimbisi mpo na bana wana limbisa bango na ntina ya pasi ya kobota bamama babotaki bana bayokaki pasi biso mpe toboti bino toyoki pasi limbisa bango papa aza koseka na ye aza koseka ta basilisi maloba ya papa soki nafungoli bino miso sikasikoyo okomona bana wana mabanga na maboko na bango kolongwa jamais teli wana bango elongwa jamais punition na bango ebandi lelo ya bino mpe bamama ebandi lelo bama oyoki ndenge wana kolede esusu makasi bano baluka na potopoto baleli papa du micro bana wana avo bayo bama mabanga bautaki réunion est-ce que na réunion bino bozalaki o te papa ntango bazobamanga mabanga bino baminga mabanga o te miya bino nini na rapele wana ntimba nzuzi na rapele yalobi nanga mama mpe akopela moto mpo na nini batata nyonso ya mokili mobimba bazaka liloba moko batata bamama ya mokili mobimba bazaka liloba moko tata mama na mwana bauti ndaka nzambe bakomi na porte surveillant ali papa kota
Maman Kota, maman Douma Kota, tout ça dans la mèche. Jamais, jamais tata a le bon à surveiller. Jamais. Alors, moi, on sait que par contre, ma maman, jamais na moi. Maman surveille. Aucun musique petit. Et lui commence à essayer de tambour. Mon idée mon déguisé. Quand il s'accroche à y, quand ça ne le côté, quand on peut pas vous demander mangeler le côté. Quand ça n'est jeune, il y a moi n'appelle maman pour payer la moto. Ils sont maman toujours pas na bana mingi côté. Au moins du moins on a la petite pantalon, fani na. Parce qu'il y a d'ailleurs ça qu'on aille là pour té. Tout ça na compagnie. Dans le bac na bana on va surveillant l'exode de 20 à 17 na bana comme autant quêter. Parce que mon colonne ça d'examen conscience na bana là. Pour étonnant s'améliorer le lendemain. Passage biblique, mon banque ça n'a pas cassé. Ézéchiel 33. Na yebi les camons na te moi na te na kebisi moi na te akufi makila na yeko tamba na moto na ngai. Comme ça dit comme tu. Moi non ça dit comme. Ina na kota bolo. Ntaka kota si banga passage biblique na makasi. Est-ce que l'exode maman te yebiso, maman c'est la te yebiso l'exode 27. Makama meshe za kuna tisati. To bosa na kotanga circulaire papa te. Bolingo mibeko misala. Donc mi pesa na misala. Et comme on a kaka tanto si sa koloba. Animateur ya tuka ka micro, tu m'as pas OK. Mapamboli batwaka mboko na bolingo mibeko te. Bolingo mibeko ezapone fongolo nzela. Dossier yango okota na mboka elaka. Mais misala na misala ndoko za mapamboli. Na misala ndoko za mapamboli. To bipesa na misala. Misala pini kwa mbongo wakati. To sisi soirée communiqué à ça ça. L'objet va continuer sa mouvement boyard. Et ça nous ça là. Maman veut bien tomber dimanche, donc on va le pain à la mission. Et ça nous ça là. On a dit que le ma bonne délit. Ma bonne délit to yebi. Il y a Thomas. Surtout la pauvre ça dans le 6 à 9. Toutes ça la soirée té. Surtout dans tango to komi. Malamu to bipesa makambo misato. Papa a lobeli mingi makambo ya 2010. 2010. Tomi pesa. Zamba lingi ko sali kamba zo prévenir biso. Dimanche leki dimanche à 15 jours. Papa mituni motuna. Zambe a mituni motuna. Mais pona nini? Na 1921. Mokolo moko te papa Simon Kimbanga lobaki. To yika mpiko. Et pas de route musika. Et pas de zo qui ne permet. Mokolo moko te. Mais batata na biso ba mi pesa ki na musala. Ba zonga ki simate. Na zonga ndaki sa mingo ya Sanza Popo. Eza na Nord Angola. Angola est une indépendance le 11 novembre 1975. 75. Mais dans 73, 73, dans Boka Sanzabombo, Coral, il y a 150 bateaux. 150. Est-ce qu'il est là sur le policier, va continuer à tout ça comme un mangiste. Malgré tout ça, malade, malgré le rhumatisme, tu peux sortir mille tokini. Il va t'être un abisoba. Mais puis ça qui a lobby, oh, il va t'attendre à tikaki, à kolongolata, à kobatisati. À lobby de tokomi na suka, tout ça qu'on les loboyer. Déminé, ça m'a mis tout ni. Tout le monde a bolembo. Totosa,
po ete likambo eza koya tozanga yango te. Aza kolobela 2010 eza hasard te likambo ekosalama na 2010 ye alobaki mibale moko si esalami oyo batangi komba tata na biso publiquement ata na wana okanisa te batata na biso atangi ka simokima bakangi batumbi ye babwaki na wese batindi relege na Kisangani atangi komba pamba tiasiko bango bana kotanga kombo bapesi médaille likambo wana efongoli biso nzela makambo maza koleka mingi butu moi ya lobi tolali tolamuki likambo esalami tolali tolamuki likambo esalami eloko eza molimo toza komona yango te me makambo aza koya tozonga nsima te me likambo lizali tata na biso bapesi médaille aza prisonnier tosala feti ndenge nini tokende na prison na cellule tokolase médaille ezalaka prisonnier batiaka nani il faut abima il faut réhabiliter ye topesi maboko na mabondi epote likambo lisalama tozonga nsima te surtout biso bajeune tozonga nsima te 2010 likambo likosalama ndenge naza koteya bana nanga basurveillant totala na makambo ye na 2010 ezali hasard te okomi 2010 olongoli ba 0 zongi 21 na recherche spirituelle 0 ezalaka te donc maimmonso azalaki na 21 makosalama na mbula oyo na 2010 yokana papa zoba 2010 bana nzambe bakosepela kosala likambo bana nzambe basepela akosala likambo bokamwani boya bato ya nzambe na bana nzambe te 2010 amotika mikolo boni miponi bolembo boye poni bolembo boye na 1921 mokonzi ya lingombo oyo komona ezali Simon Kimbangu na 21 mokonzi ya bandeko na biso katolike kuna Pape Benoît na 21 mokonzi ya banoko na biso baflamand mokonzi na bango Roi Albert ndenge nini tokomi na 2010 ezongika ndenge wana na lingomba Simon Kimbangu kuna Benoît kuna Albert est-ce que bayokana te likambo lisani ndenge nini na 60 mokonzi ya liboso ya mboka na biso dovile Kikwanza Joseph Kasavubu JK premier ministre Lumumba ndenge nini tokomi na 21 mokonzi kombo na boyebi JK premier ministre Lumumbisi poni ndenge asa ibangisa biso nzambe alingi kosala likambo banguta muto misato Benoît Albert na Simon Kimbangu bakosala makambo nde makambo malamu likambo esalama ekutana na position kitoko sokutinga na position kitoko te ezali pasi bapasi nyonso nayokaka ekende na mai te bote bongo na pema libongo papa lobi libongo mwana tikalika quelques mètres toyika mpiko kote biloko na biso toza nango na bwato esopa na mai te toteka yango tozwi nano makambo ya mutamutu Benoît 21 Benoît lelo Benoît mutamutu Benoît azali mokitani ya papa liboso Pierre yekuna Yesu Pierre papa mfuma banza alobaki na biso oyekola liboso mpona Yesu arekutaki omonelaki Simon arekrute ye alobi ne banda lelo kombo na yo Simon lisusu te kombo na Pierre totuni papa mfuma mala me po nini kochange kombo alobi po ete confusion ezala te na Simon de Cyrène oyo yaki kosunga papa kolo Yesu yo ndenge papa Simon Kimbangu yango nachangaki kombo na ye banda lelo kombo na susu Simon te kombo na Pierre
Yesu alobaki makambo mibale ya minene. Mibale ya minene. Liboso kolo Yesu alobi na bapotre na ye, omoneke ntango ekoki alingi okende, bokende kozelanga na Yerusalemi kino molimo elata bino. Molimo ntango elata bino, bobalangani boke koteya. Likambo ye alobaki. Bango bazeli bolembu boye ndenge moko na biso papa ndenge alobi. Bokende kozelanga na cercle. Bino moko boyebi na Monaco. Ntango bandaki soirée. Est-ce que vous avez des noms d'Engawana? Est-ce que vous avez des Koufa? Est-ce que vous avez des Mokoto? Bolembu. Ni ne va pas dire. Vous voyez, ma tête a une zone de téléphone, ne va pas dire. Madame Vananda, té, Kende. Mbota pasteur, de l'Ikamboulizadi, on a secret, mon nez n'est pas un mbota pasteur. Kende na soirée. L'Ikamboulizadi, secret, on a trouvé la mosim. Tout le monde a bolembu. Bango pe, olemu boyaki. Pierre a vu leki na ye André. C'est-à-dire que moyeko. Bake na boatu butumbi manamai ko lukambisi. Butumo bima wazui atambisi moko te, ata moko batuite. Na tongo 5h36, bamona kolo Yesu atelemi na ngambo. Abibino batali. Boka matamoniama na bino filet, boboka na côté 3 ya boîte. Pierre alobi, mais to boaki butu mon pimba, to dit atambis mon côté. André alobi, yaya, qu'est-ce que ça coûte? To boaki butu mon pimba, na to boaka sumba la moko, to meka. Ba boaki, Bible lobi ngaite. Bible lobi te, taba sobe na filet baliko pasuka. Ba mbisi leki mingi. Boato lingi ko sopa na kilo ya bambisi. Nano ya koloba likambo. Bongo salama. Pierre atali alobi nkolo a reconnaître ses koyo. Nkolo. Tanga alobi nkolo mbala moko na mai. Azaki ko lomba ko takala. Papa denge na lobi na biso yi azaki rose Christian. Akjongeli musala na ye. Rose Christian. Yo maman ozo tout a pondu. Na kata lopango na 10h. Utakala. Yo papa ozo pasola mabaya na 15h na libanda boy. Utakala. Misala misisu esenga kapoza la mutakala. Misala molili. Donc adzongeli makambo na ye ya molili. Mena lobite polo Yesu alobaki makambo mibale ya minene. Il y a liboso à lobby na Pierre. Pierre, tu es Pierre. Donc Pierre, ozali libanga. Libanga na français Pierre. Pierre, ozali libanga. Na mutu na yo na kotonga lingomba. Alobaki mate, alobaki lingomba. Moko. Onyo so neza pango. Kutika bango ba yemba, ba tonga. Na kotonga li. Mate, li ngomba na ngai. Likambo kolo Yesu alobaki monene. Wa isika mama na biso te biso lelo. Yo ki mangiste il faut yeba passage biblique malamu. Jean 14 verset 15 à 19. Boye moli mon sang. Yami baleri likambo alobaki ya makasi. Na kolongole loko wana. Na kopesa ngona li mate na li ngomba ebi msambu makitoko. Matthieu chapitre 21 verset 43. Donc yo ki mangis ma passage biblique que ezali base na yo, fondation na yo. Lingomba ngo ezali yo. Mito zongi la kolo Yesu. Pierre ozali banga na motoni na tonga lingomba. Lingomba na ngai. Loko yebeke tonga mate ya mwana yo loba na Matthieu chapitre 21 43. Na kolongole loko na kopesa na libote li bisambo makitoko. Ni ya zongi ni makamune ya mabe. Lingome tonga na motona yi. Moye ko dilelo, mukonzi lelo ye wanande na bande ko na biso bakene ngambo na mokoto. Ministre de la Justice a sali recensement. Ya mangomba na Kisasa. Na Kengete, na Kasangulu te, Kisasa.
15 000 mangomba. 15 000. N'ébite sur tout ce qui mais il y a le qui n'a pas tonga li. N'a pas si c'est kawan. N'a pas tonga lingomba nanga. Les lots qui ça pamba 15 000. Tout ça qui ne donc mangomba y est belé. Na moto ya nani ya Pierre. Na moto ya nani ya Benoît Lelo. To sauter. Papa Simon Kimbangu a commis à Lumbashi le 19 janvier 1922. Donc la Komaki a banni prisonnier na Lumbashi. Prison batiaki comme nango Kasombo. L'État pesa biso et koma paroisse na biso. Prison na Kasombo et kangama na prison na couvent ya ba sœur. La sœur catholique, ma mère, et Kangama. Sango Mongo ya Mundele, aye kotala ba ma mère ya Mundele na couvent. Basololi esili, abimi libanda, atanga le pango bakangani le prison. Amoni Simon Kimbangu bakangi ba chaîne. Asalaki nini? Est-ce que kuna ba assassin bazaki te? Ba bomi bazaki kuna te? Bakangi ba mo chaîne te? Bakangi Papa Simon Kimbangu. Mais pour nani? Tomi tuna te. Atena sacrifice, tomi tuna te. Yi bakangi chaîne. Asali nini? Mais on va na saka butu moi nana kangi nga chaîne. Sango atali Papa Simon Kimbangu abenge. Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu baluki atali. Na chaîne na makolo na maboko. Maloba ya sango. Les histoires biso comité ba noko ba belge ba comme histoire wa. Sango alobi na Papa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Makambo za ko sala toza ko ndima yango. Ozo sexo bibembe. Toza ko ndima yango. Bongo kaka chaîne, moya longo la chaîne no kene na yezate. Ko sexo bembe na ko longo ko limu sa chaîne wa peliki makasi. Longo la chaîne no kene na yo. Réponse à Papa Simon Kimbangu. Le cas qui na chaîne na makona maboko akiti adu mapeli. Apeli sango yebe sango tali. Tala mikolo mikoya. Lingo mane ko zala boya teboyo. E Tanzanie. Batata nanga ba mama na ngai to bandi processus wana ko bom ya ko kufa ya lingomba wana. Oyo te, oza mangomba te. Na tsungili na kotonga lingomba na ngai. Processus e bandi. Na yibite so bozolanda ba télévision ba journée ba pa ya mikolo. Ba scandale zo sala makuna pédophilie. Ba sango ba niko tambola na bana mike 9-10 ans ya mibali na basi. Sango talobaki na kobala te. Oya zali pape lelo yaza na dossier mibale. Yaza ki sango na Allemagne asali ki tamba kana kina mwana mke. Leki ne pala ki sango bakangaki na dossier. Pourquoi il y a qui m'ont continué avant les dossiers? C'est ce que le dossier nous balait bimi. Il y a 2 semaines, ici na télévision, rien que Bruxelles, 450 dossiers à Sango à pédophilie. Et l'objet Nathalie na télévision. Papa zo kine na Londres. Balobi baza so na mbongo te. Banal voyage et le bossa là à Londres. Pour le voir que nous allons dans le stade, il faut foutre à $25. Tout le bec que Papa Simon Kimbangu est dans le centre, nous avons fait ça $25 pour nous aller à Papa Simon Kimbangu. Et ça là, tout ça qu'on gagne, nous avons fait maman na beaucoup fait l'ingomba wan. Et ça l'ingomba te, puisque Pierre a jongé laki. Wan les amateurs mutamuntu. Donc il y a mutamuntu Albert. 21 Albert. Lelo Albert. Bayoka na ti programme à Papa Simon Kimbangu. Allemand baye. En guerre 40-45. Botoli Belgique. Bakangi roi. Bati na prison. Et surtout bali ko yeba histoire à Papa Simon Kimbangu na 21. 1920 mo ko tele mo Papa Simon Kimbangu. Même à moi, peut-être dans mon livre, dans mon souvenir, tu vas voir l'histoire de Papa Simon Kimbangu en 1921.
Papa Simon Kimbangu azaki na 34 ans en 1921. Papa dernier na lobi na biso ba Belge bazwa Papa Simon Kimbangu photo à l'âge de 12 ans. C'est que ba yebi. L'année passée a fait papa photo à l'âge de 12 ans. Donc avant 21. Donc ba yebi. Roi a une résidence surveillée. À mon avis, Papa Simon Kimbangu a publié. À l'obinaye, au lingina bimisayo na bolo. Au bimisanga ndenge nini tala basoda bazingai. Makamba basoda taliyo ke naza kotuna soko lingi na lingi. Sinyelenga papier. Pesa mboka na ngai indépendance. Roi a signé papier. Papa Simon a dit papier. Eza kuna na nkamba. Adjuye na loboko. Badju veloté, hélicoptère té, voiture té, asimbi, adjungisi na trône, adjungi roi. Moko ta tourné, mais mokangami azaki na prison wapi. Ndenge na adjungi nese, moko ta tourna, tile loba tourna kate, likamanzambe. Tokomi na 1960. Ba pesibiso indépendance. Le 30 juin 60. 7 jours après, le 7 juillet, sécession katangaise, Bitumbe Bani na Katanga. Oui, Katanga est comme la province de la Belgique. Ezalaka. Ezalaka ti. Quartier moko ya commune à Tsele et dépendre de la commune ya Kitambo. Ezalaka. Bango balobi ndenge wana Bitumbe Bandi. Pendant le 7 juillet 60, Kino Lelo, Makila ya Congolais a kusopanaka butumo. Motuna ngoy. Est-ce que cadeau yo ba noko ba pesa biso ba Belge? Ezaka cadeau ya normal ou empoisonné? Kino Lelo Makila maza kusopanaka kono ko wela kibokunzi. Motuna za skawon. Ngai na nkamba ezana na nkamba ezana kisasa na komaka na résidence na 5h15. Sauf le dimanche, papa bimaka 8h. 5h15 na komi, 5h20 ya bimi. Na pesi rapport na nyonso ya mokili mobimba, sima na nde papa Bobé, na pesa ka revue ya presse. Mokolo wana na nkamba na sosolo na papa Papa Bobé a banni ko pesa revue à presse. Tout mimi fala na ba radio ba télévision. Ya zanzame bina news kana ke musuni to sala ka kelembo. Mokolo na lobi na papa. Na uti kolanda directeur à cabinet ya mokonzi mboka na biso akene na police ko tika invitation pour être roi de Belge aya na fête ya 50 ans. Bala mako papa gangi. Akolo malikambo soki te ko yebangai. Bikamuni. Biso te invité. Ba invité kuna. Ngazo ganga boy pona nini. Une semaine avant Roya, conseil des ministres. Le ministre a bango kuna. Asali réunion. Ba yebisi roi, ba élection pe na télévision. T'autoriser yo. C'est comme un kengi alo bana pas pasteur, pas pasteur. T'autoriser yo qui ne réunion na Bongolo. C'est la gâté. La ministre va lever un roi d'autoriser yo qu'elle ait na fête au représenté biso na fête il y a le 30 juin à Kisasa. Casse pour le belika mogote. Talaka na miss yoga ayawa même bonjour à pamba le bien monté. Ah biso me toke papa. Yo lo baki na biso pour le belika. Ba le bien comment côté ata ko kosola kosolité. Oh bokitsa motema. Ni kama nzambe tango yoko kabokotela ga ya jimi kono ni koloba. Ni mo kama makama koloba. Papa zongi nkamba. Yona lobie. Biso to tu médaille. Et papa Simon Kimbangu tire là na cellule na prison. Ya na prison de côté les médailles, biso les bandales. Fête. Fakaza ko beta zo juke, teta biso de médaille ça la kate. Ye moko pe foza na kati na biso. Bangonde ba condamné le 3 octobre. Bangonde ba réhabilité le 3 octobre. Total la papa, ya alobi. Okile koleka,
kasi liloba na bango ekoleka te, rien à faire, il fait ça la main. Donc toza kozela po ete cadeau yo po eza empoisonné makambo esila makila na biso ezosopana ntango nyo ozonana na est moko na moko makila ezosopana po elakaki bokonzi kiti moko esila ta batiaki moïse makila esopanaki te eza kilo na ye wana eza ya ye toke na papa Simon Kimbangu po alobaki babuta moto misato aza likambo esika wana biso toza na doute bolimbisa ngai likambo na pete kopesa bino mabako ngai nalobaka boye ngai nasepelaka mingi na bato bakende na mokondo puisque aponi position na ye abombi te asali choix na ye c'est son droit le plus absolu mais biso tozali tozokota na biso makambo so tebimaka na kati na biso otali estce oyo mpenza moto ya centre oyo makambo toza kosala otali moto mpenza moto ya centre tozokopotanaka tozosala makambo ekoki te nzambe alobaka alingaka te anga aza netre aza na katikati te nzambe sala choix bazaka bango deux satan na nzambe sala choix na yo mpona moko mibale te neutre ezalaka te il faut mpona ou bien satan mpona toza kopotana biso na biso malamu esila mingi balobi kasi azaka lokwa mwana lokwa bana nyonso te bato oyo baza na centre bato oyo likambo ye aza mwana te ye aza papa Simon Kimbangu toza na doute te so na bandi batémoignage wana aza nango bakolobaki papa Simon Kimbangu aza papa Simon Kimbangu tati lobi nazali awa nga aza témoin makambo ebele ya tata na Nzambe ebele. Na 1958, naza na 16 ans, naza catholique, tobotama 13. Na 58, tata abota ngai kimbangiste, mama abota ngai kimbangiste, ba sœur na ngai 7, bango nyonso kimbangiste. Na 58, biso ba mibali compris ngai 6. Mon côté qui manguiste. Mais nous avons dit que Moussala Soda. Donc, toute une indépendance, nous sommes en 58. Tata na ngamu Congo yo bino ba Congo ne ba banga Moussala Soda. Ako kinete, so ke kuna kulia yo, na kutsanga yo. Na sa ko insister. Mokolo moko lo bino na to ki pa ya papa mfoa. So ki ya ndimi, ngape na ndimi. Nda sali ngai passe. Tato abotanga diende nzambe ya se. Après soit décision pour na ngai te, il faut tata moko moninga moko na yebite, a soit décision place tata na ngai. Malali boso to kuta na papa dia ngenda, ezaki na makoto te, ezaki na force publique 76. Donc à Sosa, bon pensance c'est ça wana, elf, 4e parcelle. La parcelle la musicien moko c'est ça que ne peut ngam. Tata wana zalaki cousin ba papa. Yem Takomaki, le premier directeur de l'école qui mangis en 1960. Mantoui qui commune à Koufa. Toke kuna na lopang, tokoti na ndako biso nyonso, tovandi, na tata na ngai. Papa jangena na yebi ete. Na monika tata moko makusa koti. Ba biso wa telemi. Na ntango wana bazaki kofuka mate bazaki kotelema. Apisi biso mbote avandi. Alobi to bondel, to fukami. Abondeli, alobi amen, to vandi, ngai na zai lembo ya kopose ba papa question, ngai na profita na ba papa. Na zelite tata na nga tuna, so na kene musa so domena kene te, leko to kene nga ngwana. Nga lobi papa mvoile, parce que tango baza obenga ba papa mvoile. Yo zali nani? Po ete tata na nga atosaka yo. Est-ce que vous allez sorcier? Il faut ça na courage, 16 ans. Est-ce que vous allez Loki? Est-ce que vous allez marabout? Est-ce que vous allez magicien? Pour y tata nanga to sakayo? Soki mokolo wana papa lobaki na ngai tata na yo to saka ngai pamba te na Nzambe de lelo na zana bino ati. Et pas na biso ba catholique, moto azali kolo top, azali pape.
mais papa aza nzambe te aza motu lokola ngai mais na entendement na biso papa alalaka mbetu moko na nzambe so totuni motuna koyi répondre te akende kotuna nzambe na bututa bakolala na ntongo apesi biso réponse na entendement na ngai eza ndenge wana bongo motu mondele kutu te motu mwindo aza na nzambe c'est impossible yoka réponse apesaki ngai yaki bomuntu te eza normal te réponse apesaki ngai ngai mpe naza komituna soki nazali nani natali ye comment amituna mobali akoyeba ete nazali mobali naza mwasi te peintre akoyeba naza peintre nazalaka mécanicien te comment aza mituna soki naza nani vraiment nga mpe naza komituna soki nazali nani soki nafandi boye nga moko nazomona makambo balekaki lobi balekaki un mois nalekaki ya 10 ans ya 100 ans nabotami nanu te nazomona makambo akoya lobi makoya dans une semaine dans un mois ndenge naza komonela yango ndenge kosalemela ntango mosusu bakoyelanga malade nasambeli malade esili ntango mosusu kutu bayeli ngai ebembe nasambeli ebembe etelemi vraiment naza komituna soki nazali nani mpo na yo kota mosala soda tata nanga azotala nga curiosité nanga azaki nango azotolo natuni makambo soda te natuni soki ozali nani abi nanga kota mosala soda donc arépondre makanisi na ngai apesi nga passage biblique 1 Jérémie 5 obotami nanu te batie oyo elembo mais le quoi biso bacatholique ezaki interdit kotanga bible nakotanga ngo après peut-être 200 après ezaki interdit mokolo wana alobi na ngai ye mikolo mikoya kota mosala soda po ete mikolo mikoya yo kotambulisa basoda ya tata na ngai nalobi nini tata na yo aza rebele puisque basoda bazalaka basoda ya leta soki ya difficulté moto moko akomi na basoda akomi rebele ozomona kama ezokendeka na este kuna to tata naza rebele aseki kaka alobi mikolo mikoya yo moto kotambwisa basoda tata na ngai est-ce que lelo yo naotambwisa banani 58 catholique mikolo mikoya okosala na tata na ngai mikolo mikoya lelo nazosala na ngai non si nazosala na ye nzambe na kati ya bato na sote tokomi na 89 biso mibale na papa diangeni nazwi occasion wana biso mibale kaka na voiture motu te na ndenge nini tokutaki mboka moko malata 30 km nkama tanto tozongi tokoti alambrove tozalaki papa mama bibi papa bobe papa ditele ngai na chauffeur tozalaki 6 tokomi devant mokoto totelemi kuna na nkama na résidence ya papa mfumalongo tokiti te tata moko protocole ayepa papa na portiere alobi na ye papa kulutu kuna na ngomeki nsuka asali crise akoyi bala moko papa alobi ditele papa bobe papa mambo papa bokonotala papa kulutu ngai naza na autorisation ya konotala papa kulutu te ngai esalaka ngai pasi papa moto aza koloba naza na mokoto papa kulutu asali crise bana batelefone papa kulutu aza kopema lisusu te me nakokende te il faut autorisation bomona ngai nazosalisa bamalade molunge nasengi mai bayeli nga vera mai nasengi vera mai naza kotala natali natani nazongisi bazwi autorisation te makambo nyonso il faut autorisation ngai na le 1 franc ya tata na ngai te papa simoki mama 1 franc nde yango te moto abokoli ngai akoti nga classe afuti nga classe alatisi ngai eza papa kulutu yebda komai nete tata na ngai parce que ye wana malade nakokende kotala ye te bino okende kotala ye tokotala papa kulutu na ngomaki suka tozongi topesi rapport 3 jours après abengi biso alobi tata na ngai autorise ngai po ete nake lotala yaya toke tozwi papa mfuma mbanzi toke na ngomaki nsuka biso tika na salon bango mibale bakoti na chambre 1 minute après bango
misato babimi ofukami to biso papa kutu mbote mbala moko papa gangi nima vedi na lingala mokongo papa akina maladi wana nerf sciatique papa asali accident 3 fois le 9 août 1939 le 17 janvier 47 le 29 juillet 58 depuis ça accident à Liboso le 9 août 39 papa belaka nerf sciatique mère moko ezali awa atelema pasi avanda pasi alala pasi eza pasi biso akota na bachambre ezali pasi otali papa aza kolela mpona pasi nzambe amitiki na ye boye sacrifice papa alobi moyen na bouge eza susu ke notre voiture na ntango wana na 89 pont oyo ezali entre ngombe kitsuka na nkambo ezalaki te na motuko oza na nkambo nokende ngombe kitsuka ifo bima na weno oke na cimetière ti ngombe kitsuka nakomi ngai na volant papa amati liboso abengi papa mfuma mbanza matin bamfuma mbanza alobi nakendanga makolo papa alobi yo kutu longwa okomana mokuta mboka bikono soka makolo toseki wana biso mibale espèce balingo kota papa boy basurvie balingo kota papa boy biso deux na occasion na plusieurs fois na démarré tokomi devant mausolée ya mama Mwilo papa lobi arrête na makanisi na nga loko azoyoka pasi wala mana fongole portière akota na mausolée asenge pa mama na ye mpona pasima fongoli portière biferme na portière atika na portière donc nga na volant ye akote na ngai na nsima te na liboso alobaki na nga makambo mingi alobi na nga makambo mokutu nini ekoya nsima mokutu o nyonso mpo nanga eza na mofilme debiti suka filme ayoloba na ngai makambo ya lingomba alobi na ngai makambo ye ekoya awa na Congo sasa ntango na Zaire na Angola na Brazza ayoyebisanga makambo bakiti na ndako nzambe sokoti na nkamba na droite bakiti eza misato na gauche bakiti ezaki misato nini ekosalema po ete bakiti na gauche etikala moko kuna mpe bakiti misato banaka kovandela moko nini ekosalema po ete etikala moko asplike ngai ayoloba makambo ya lingomba bino boza kobosana ete tata nzambe abotaka te nzambe abotaka te molimo ya tata nzambe elatami na nzoto ya papa kulutu nzoto nde abali mwasi aboti bana loka mobali nyonso apesi bana na nyonso kombo moko kisolokele lingo loba okonza mutu mundu ebungaki emonani kisolokele molimo akolo yesu elatami na nzoto ya papa mfumu ambanza molimo te nzoto mpo nzambe na ye te nzoto abali mwasi aboti bana mwana moko te kombo nde alunga na sa te chaque mwana na kombo na ye moko kombo nde Simon Kimbangu ntango authenticité ye baajute kiangani bango nyonso bazwi poste no moko kiangani bango nyonso me kombo mutu na kombo na ye oya bana papa kisolokele bango nyonso kombo moko kisolokele me moko te azwa poste no ya papa kulutu moko te lukele moko te ngai na bali na buti bana nyonso napesi bango kombo moko ya ngenda moko te azwa poste no na nga kuntima moko te eza na ntina likambo ya kibokonza mutu mwindu kisolokele likambo yango ekei na ngai na biso te ekei na ngai na motema ekei na motema na ye yango na moko te mwana moko te azwa poste no ya kuntima mikolo ya biso misato kozala te nani akotambusa lingomba tata Simon Kimbangu kiangani ye azali tata na biso makambo nzambe eza komplike
biso tobota ye kasi ye mutabota biso aye koloba ye akoleka biso makasi mpona nini bino na bandeko na ya mosuni okotiele tembe 89 napesa témoignage moko suka eza nango ebele. Le 2 avril 2002, puisque papa Simon Kimbangu Kangani komi Mokonzaboule quand papa Fumambana tokundi esili ya bani mosala na ye. Le 2 avril 2002, Alena Kisasa pour être présenté officiellement représentant légal de l'église humaniste. Manifestation esili tango ekoki biso ba surveillant to décorer ye. Na ye liboso na ye na mama surveillante moke amemi plateau la décoration. Na ye na pesi salut. Kasi nini lekaki avant na 84 koni bisangai 84. Na kena mokoto nakuti papa jangi na zakulia. Alobi na ngai colonel papa, j'ai une photo de mon père en couleur. Donc naza na photo tata na ngai en couleur. Là Nathalie aso continue à dire makanisi na ngalo ce n'est pas possible. En 1887, en 1921, en 1951, couleur les alakité. La photo couleur de bani na 60. Bala moko répondre na makanisi na ngai. Wese ngana lobby papa kumpenda le 10 février 1910 à lobby papa Simon lobby na papa kumpenda na kobota manisusu na 1918. Molimo ezali moko ya Simon Kimbangu ngenga molimo eza moko mosuni ezali moko te to makanisi na meza ndenge wana bala moko papa a répondre na makanisi na ngai non colonel c'est pas comme ça makanisi na ngai ya répondre aye koloba mokolo moko ekoya bino mibale okozwa mafoto lana atali ye nalimo tozwama ne foto mokoni mutakufa na 51 84 donc tokomi le 2 avril 2002 dans le centre d'accueil. Il y a une jeune surveillante, il y a un plateau de décoration. Il y a une bossa papa na pesi salut. La Fukami. La tika ruban na zone na ye. Na zone ruban na zone de papa Simon qui parle. Donc na bubu na ye na liputa na lobité na une autre vision te. Na zone kiango na zone papa Simon qui parle. Na bongisi ite nyonso mibale mpona kotisa epingle nazotiango na nzoto ya papa dia ngenda na kotisa epingle naza kotia décoration na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kangani ya telemi na ye katieka boye nazokoma riban na telemi esalingi eloko moko te napesi salut nake na koti na lopango mama Mbambo apesi nga gato nakoka asambeli nangi natiaka koka boye tata moko comme on est sembat ya SPC aza na ntambo aye abi vieux papa aza kobenga ye naso moto aloba papa azobenga ngai natunaka te mpo na nini me natuni azobenga nga mpo na nini alobi abengi mpo na nini epingle échappe efungwani okena kobongisanga bi sembat omoni nga naza na koka na nga na gato na ngai kuna directeur ya protocole azali basurveillant bazali baskutu bazali protocole bazali baspc bazali kaka ngai nakende abi justement ntango efongwani papa Henri Makanisi protocole afukami alinga simbaka riban papa alobi kosimba te kobenga nanga général donc ayebaki ne makambo na ye liboso na ye napesi sali nafukami nasimbika riban ebani lisusu Simon Kimbangu papa Nyang'en, papa Simon Kimbangu Kangani, na ye liboso na pesi sali na baluki, na tukoka na gato, na tukoka, na ngina tcheka na boy, aye lisusu abi vieux, et fumani lisusu, pour la troisième fois, na ye, na pesi sali, dans la fukami na simika ruban, Makanisi à 84 un jour viendra pour vous demander photo, tous en a tout été, et ça lié. Yemda kosisa biso likambo na masolo zosola na ye ezomona ete azali pressé akatela biso likambo topesi maboko Moïse bitumba ye makasi
Moïse abandaki kobimisa bana Israël na mboka bowumbu à l'âge de 80 ans. Exode chapitre 7 verset 7. Kuna Josué na basoda baza kobunda. Moïse atie maboko nyonso balia na likolo. Soka tomeli maboko kuna Josué aza longa etumba. Mais le quoi j'ai 80 ans comme bange. Le boko soko ndi ekiti kaka Josué kuna basoda bana kopeta ye. Basali nini? Bavandisi moto. Asimi le kola Moïse, le boko Moïse a tomboli. Vandisi asimi le boko à droite a tomboli. Kuna Josué aza longa etumba. Biso ndeto sima maboko papa Simon Kimbangu kyanyani na tosa mayaza kotinda biso bolingo mibeko misala makasi na mabonde kweto longa etumba komi na suka Nzambe alingi kosala likambo na ye tolobi likambo ya Benoît Albert na Simon Kimbangu ya ngani nyamba takela biso likambo solo tokomi na suka batata ba mama tomi pesa likambo na biso mais boyebi bosoto bokomi na nkamba ya passe ngai naza responsable ya sécurité ya liboma na biso chaque jour nazwaka pas moins de 100 coups de téléphone kozwa basituation mboka butu moyo so nayebi sino makambo eleka na baparoise eza somo na nkamba Molimo Santo alati nzoto aza kopemisa nzoto wana na résidence to ndako wana eza ndenge moko te na bandako na biso eza nzambe talala kombo me ndako wana azosala ekombo ataka ndako wana bato bazolongola basene ataka ndako wana piste hélicoptère piste ya manzanza ya ndako ya nzambe ekoma piste ya bavion na ndako ya nzambe bakangi moto azosala ekobo na ndako ya nzambe ezali normal parce que na bible balobi boye ntango bosoto ekokoma ntina kilombo ya yawe nzambe akosilika kosala likambo nde tokomi yango wana nzambe alingi kosala likambo toza na nkamba ya papa alobi pied gauche faki bokena kotongela ngai lopango ya bataba na ngofuma okende tongi sili mokolo moko na tongo honneur esili alobi pied gauche faki bokena kotia courant na lopango ya bataba ye moko aseki biso mpe toseki ye akozala na susi te ke bamuta na nkamba balalaka molili bana kotielaka taba courant ezalaka likambolisali Nzambe abandi periode na ye ya purification babimisi bataba na nkamba lobi ezali ngai nde bakobimisa ntango ekoki topona tokomi na croisant chemin oyo ekepa basimokima oyo ekepa satana mpona Nzambe abandi periode ya purification toyebi terrain oyo ezali entre ndako ya mitino na camp professeur esika wana ezalaki cimetière so moto aye na nkamba aye komeka papa simokimanga akufi bakunda ye wana papa simokimanga asekwisi bebe asekwi aleli atoki papa simokimanga alobi mama melisa mwana libele mama alobi libele oyo ya ngai namelisa ngo na moto mokufi mwana kufi bakunde wana papa simokimanga asekwisi moto asekwi biso bake na cercueil atelemisi abimi na cercueil noko ya oyo basekwisi abandi koswanisa papa simokimanga yango yo nini na tato oyo tato oyo akufi oyo akufaki azali mwana nkasi na ngai ngai nde naliaki ye donc amibimisi ngai nde nalei ye yo oza kosekisa mpo na nini probleme na yo nini bala moko alali lisusu akunda ye wana parce que contrairement ndenge tolobaka na nzota moto biloko eza mibale molimo na mosuni c'est faux biloko na nzota moto eza 4 mine
La liboso mosuni. Les années ont belé. Tout ça, on a des dépenses mingi pour la mosuni. Et là, on a dit que Koufi, Oleli, Bokuningai, cercueil et poli, Gaïna poli, ok, boloni, tomate, et puis mon nene. Et ça finit. Et tout ça, on a des dépenses mingi pour la journée. Et là, comme il parlait dans notre moto, mon limo, on va bien en français, âme, ou source de vie. Dans notre moto, il m'a gâté, je vais vivre pour ta profit. Et là, on va tout y aller en Wana. Na taba, na ndeke, na mbisi, na nzete, mon limo est allé. Pour mon matabeza du son. Parce que mon limo est allé. Et là, comme il s'est dit dans notre moto, esprit. La pauvreté va langue africaine, va le monde. L'esprit est comme sous. On dit que c'est comme sous. Esprit est comme il m'a dit tout un monde pour que ça puisse vivre. N'andenge bali. N'andenge ya mabe. Nakena lali. Na salibi kele nangai. Misala na mabe. Esprit nangai keti pari. Nako finalement na kasina ngako. Mais maman va dire que je lali, je wana, je ronfler. L'esprit est suscité. Wana ndenge ma paix. Ndenge malamu pesa nzambe nyongo, okola mokolo utiliser celui na yo, on pesa maboko, mosala musala quelque part, ou tu lango les foot. Au monde na lelo na kenola na 19h. Na lamuki plusieurs fois na butu. O lamuki na tongo. Sauf que le corps va même qui va prier, sauf que l'épée, ça veut dire que l'esprit non bibi, ou qui va beaucoup, ou tu l'as du foutu. Et là, comme il n'est pas tout à monde, aura parapluie spirituel. Oh, yo, azali na parapluie spirituel. En négligence, c'est là, papa Simon Kimbangu, les babés, famille Mobimba. Donc, il y a des amis. Et là, on est koufagade, on est liboso, nzoto. Mon esprit est koufagade. Tout de suite, la Kisaya Congo. Vous avez découvert Congo, comme on est allé Henri Norton Stanley, anglais. Vous avez découvert Congo Brazza, comme on est de Brazza. Dans le but de mon esprit Koufagate, quand ce sont les Kanabalaba, on a Poutou, tout le monde a traversé ce qui n'était l'esprit mauvais. Moi, j'ai découvert Brazza, comme on est de Brazza, à Koufakala, à Koundaye, en Algérie. Mais Moutamout, à cause de mes pouawana, à Yokunango na Brazza, à Sali Mozolé, comme on est. Au Kotikuna, à Bongisi, à l'épice de Fumon. Il y a moins comme une Macamoise, comme une Brazza, comme une Amoy. Au salaire demande de travail commun et là il y a un montanos boy. Sur le minute où tu as placé. Tu as poussé la tête. Ah, mais on a comment? Dans la banque, on a cité super université. Par contre, Kobunga. Au foot, à Minerva, il va y avoir des il y a des Bunga. Mais sur l'année, ma professeur a sala, à Zakolobano Salo Sali, et si le Bunga se soutient. Ma grand-mère Bouto, ben il y a un moyen. Donc, esprit Koufagate. Tatawana, Oyo de Brazza, avec un grand franc-maçon. Donc, ça qu'on initie à partir du Kouawana. Dans le but de ce cas, cimetière, na bisowana, l'esprit m'a bézawana. Donc, papa, l'ini qu'on purifie, Kamba, y compris Sikawana. Papa Sengi, la dirigeant, Jeteki, Fluki, pied gauche. Batonga bandako wana na ba sacrifice bako sala bako purifier sika wana planto sala bandako wana totonga bandako me bala loto to bandako ndenge wana officiellement bandako ne zali pona le 24 décembre nous allons la conférence mais makambo susu mazali to sunga dirigeant j'étais qui flux qui pied gauche. Attends à ma bonde, pourquoi pas na 10 francs? Pendant qu'on est ici là avant novembre, pour que ma camouflage soit là et salement.
Tout ça, c'est la macamie balai, décoration de moni, est-ce qu'il y a des camboana? Nanda ko eza conditionné. Donc mi pesa na likambo na biso po ete bisengo eza koya tozanga yango te. Pasi pesa koya tozwa yango te. Nalobelaki likambo ya kobima utima pa boke. Nalobelaki likambo ya bananda banzambe na 11h te. Biso tozala makambo misato na bangomba mosusu ezali te. Ngeke na ngomba na biso ya liboso ngonga tuna bango kuna ngonga ebetaka ndenge nini bayebi ntina te molimo eza te baza vide biso ebetaka nga 5 fois nsima nango ebeti lisusu 3 fois papa ndenge naloba le plus grand secret du monde. C'est la Sainte Trinité. Vous trouvez que ça, tu n'as pas ça. 3. 5 fois, parce que vous avez papa Simon qui manque, maman Mouem, papa va vous ça. Et tout ça, on a 5 continents. Non. Et ça, message. Simon qui manque. Donc il y a papa na Brazzaville. Bana ya banganga nzambe bayena makabo. Papa to yeko senga bodimi sinatine te esengeli. Iso bana banganga nzambe toto sa plus que bandimi. Parce que nanda nzambe tata nanga azana nzambe te na yo. Kuna nda nazotele kwanga na mesa akoloba ta momoko na kadra kote. Eso tata nazanga nzambe yo likamwana te. Il faut se rendre à Nzambe. Mais moi, on a la biso net au tête, au sakate. Yami balé papa. Biso to botama 10. Tata na biso pasteur, maman sel. Mais mi balé kaka bazaki mbangiste. Comment tata nanga pasteur nanda kwa Nzambe aza koteya? Azo bomola mon paga na bon mondini. Mwana na ye moko, makila na ye moko na ndaku azo ko bomola yete. Esikane papa expliquer que biso. Et puis ça veut dire que nous sommes terre comme un kimbangiste, comme un kimbangiste ces années temps. Donc là, tu comme on est Simon kimbangiste, kimbangiste. Ça veut dire que nous sommes terre. Il faut que nous les boana. Donc les boana, nous avons un point si comme on a eu Simon kimbang. Nous avons un mobile comme on a Simon kimbang. Babengi André, babengi Monsekate, babengi Pierrette, babengi Maman Simone Kimbang, Papa Simon Kimbang, Oya, to Sanzo Lanzambe na biso. Tina na bango kuna balobaka, ingoma na bino, kokota te, papa te, ibipeleki makasi. Est-ce que vous avez fait biso ko komaki? Bible biso ko komaki. C'est même Bible bango na biso. Mais son n'est pas été loba. Ingomo na bino na koya te pamba te na zane lembo wana te. Comme on a Simon qui bango te, comme on a Simon qui bango te, moya ya ezali te. Ezali lembo. Comment ça ne le voit? Ngonga soka wana liboso loka liboso ngonga. Yami bale banzembo. Lingomba moko te zwa banzembo lokola. Côté tu as commencé mon rôle à biso. Moi na moluba ayemine kikongo te atinze mo kikongo. Otinze en chinois, en coréen. Et le commissaire de la lobby il va passer de la Jean 14 verset 15 à 19. Boye molimo centre na kati na biso azali ndekete o pepete azali motu. Comment ça que j'en ai quatre à la biso. Ngonga soko ebeti 9h30 pour aller bosso yokota na banzambe. Au fukano sambe les potes se préparer. Baloba ya papa nyange. Tango ngonga mi bale ko beta na porte wana banjelu basami bale na porte. Yote okota oyo vandi angelu wana komi komo na yo. Mama mo seka koti. Automatiquement, PCO 20 points sur 10. Oyo Fugami,
vandi ozozela ngonga mibale ozobongama na molimo okanisa match te okanisa mfungo tike na ndako te obongama na molimo teke ngonga mibale bandi ye abandi kotala mamoseka kuna baza koteya mamoseka azotuna moninga na ye wakiso ebimi ekolo ya mai ya kondo komita loboni kuna adobolo 1 point apili moninga na ye bapasela aza koteya alobaki match 10 de 12 itaza kolanda babakisili 1 point lisuka liponde la suka esili asambeli oza kobima atotalize bapoint na yo au départ okende na 20 sur 10 soki oyo oza kosolola ozolanda te obimi mpe na 0 sur 10 mais soki oza kolanda ozwa plus de 20 sur 10 économie oza kosala totika masolo na ndako ya nzambe eza na ntina yo okei batotalize bapo na yo kasi yo ye ndako ya nzambe bapesi yo 20 sur 10 oyo ovandi oyoki matei ndenge mama sala atei biso oyoki tisuka noko alobaki na 15 heures kozanga te réunion ofukami osambeli okamati 500 francs te na sani okei ntango koleka wana akototalize te opimi na 0 akototalize te moto adui 0 ndenge moko moto aye ndako ya nzambe dimanche te maloba ya papa nyangenda dimanche moko oye ndako ya nzambe te okota boloko ya mobu mobimba inane avant batala makambo na yo bolingo mibeko misala liboso tala sana boloko ya dimanche moko yaki te mbula mobimba eza mingi te kasi obosani ete oza so mosuni te okomi molimo un jour ezali 100 ans un siècle fois 365 jours ça fait 365 siècles après oyotela makambo na ya bolingo mbeko misala tokeba likambo wana toyaka ndako nzambe liboso tokobima ntango bapasela sambeli tokobanzani mais il y a des moments ozali obligé obima avant kende na mokonzino na kora na friki na pied gauche na faki ozanga na nzambe kende na responsable na yo aza kokende boye na boye na boye alobi kende ofukami osambeli ozobima angelo akontabilize bapoint na yo mais yo ofukami yo moko osambeli okei 0 tokeba esika wana toyaka mpe malamu tosilisa lelo eza mokolo na biso eza mokolo na ye tosilisa programme sisosisi 15h 18h tozangaka ndako ya nzambe te tozangi yango inani ya boloko tomipesa na misala sekre monene na mbongo tosalaka bongo biso tosalaka na likongo na biso ezali de 4 sortes ya liboso oyo tobengaka par erreur matondo eza matondo te na kikongo minkailo na lingala makabo na français omone papa kulutu alobi na ngai oyo apesaka mbonga makabo te ezaka nango mpe mingi te 50 francs 100 francs yo ozali contre ya lingomba parce que mbongo na moto esalaka mosala ya administration ya lingomba ozwa mapamboli te mbongo ya mibale tinsani ezali secret monene biso awa na Monaco tosali tinsani totui $100 lobi lendi baba pasteur akamati $100 apesi na production ya construction batui $100 baki basomi bapapier epike basombi rima machine écrit basombi ciment basombi zelo basombi babanga baye na certification na transport $100 bongo yo pesaki tinsani na $5 na yo ekoti kuna te na modele na mosuni ekoti eza parmi de $100 $5 no ezali mais na molimo mbongo na ye ekoti te
bongo na yo otonga ndaku ya yo moko eza secret monene toyebi papa Kisombe akufa ali on va faire comme un petit gouverneur ya ville de Kinshasa mama abota ye azaki mama selo ya lingomba na biso comme azaki mama pamba ntango akufaki tokeleki na papa ya ngenda kokunda ye na mboka nganda ezali nsima ya manzango tokomi tolali lobi na ntongo toke na cimetière papa pasteur azalaki na programme ya bokundi toyebi mayanga ya na biso nyonso kutafungaka liboni liboso ezali mama ezala mariage ezala kotini ntango nzambe mama me papa pasteur wana nebi te soki nzambe alataki obe nini premier surprise atisika biso papa pa kotina biso ya libonde papa kozwi micro tusamba nakumbwa se ntango bebika ye mwana papa kwakwei ntango akwei mwana ya suka na ntango wana ya papa Kisombe jeune fille papa Kisombe ka ndingisi mwana kufi papa Kisombe te maboko nyonso bana moto abandi kolela neti mwana moke na ye kokuna mama na ngai tia susu mwana kufi papa olobeli tika kolela papa lutali la Lucien ntango na secrétaire général atu micro abondeli na place ya papa bako libondeli esili bapasser akontinue problème ya bokundi asilisi tokitisi nzoto ya mama na libulu tokule beton esili papa ye na elongi ya papa bako atikaka elembo nanga za kota biso atikaka papa atelemi na jeune fille atelemi donc nzambe asali nini alongoli bango bomoi atindi bango na deuxième monde bamona makambo eza kuna azongisi bango bomoi bapesa biso témoignage atika elembo bango batelemi papa tuni mwana wana toyebi botu ya papa Kisombe okui mbotama na ye azaka na Bruxelles lingala kutu ayebi yango te papa tuni ma fille qu'est-ce que tu as vu mwana nanga omoni nini abi namoni koko donc mama etata na ye na nsima na ye bamama ebele batata ebele balati uniforme vert et blanc na nsima na bango fanfare kimangisi eza kobeta baki kokutisa koko na ndako moko na moni na ndako ndenge wana te mwana nazaka na Monaco te mwana nazaka na Poto donc akompare ndako amoni par rapport bandako amonaka kuna na Poto amoni na ndako ndenge wana te papa yo moni nini makambo mwana alobi ana moni yango kasi ngai tosimani loboko na mama selo tokoti na ndako bapesi mama selo visite ya ndako tobandelaki yango na cuisine nini ezaka na cuisine bamakala babrosse batosha cuisine ya ndako ya mama selo eleki ndako na biso chenuda na centre d'accueil cuisine soki cuisine eleki ndako wana salle de pain eza ndenge nini chambre à coucher eza ndenge nini salon eza ndenge nini na nini na misala to mipesa na misala ozotonga ndako na yo moko olingi ndako na eza mabele yo olingi ndako na ngai babrike eza na diamant yo na misala na yo misala ezaka mbongo te oye kokoma paroisse eza mosala kokende réunion eza mosala kodefile eza mosala eloko misato mbonga misato osalaka mbonga matondo nebi soko awa bino bosilisi toza komona kese ezalaki awa batiaka ngo na juin depuis esaka na juillet po ete ozongisa nzambe no matondi ndenge abateli yo juin l'année passée 10 juin yo ozongisaka matondi te nzambe kolongola molimo sokisa mosu eza te yo ozomona bato azokufa mingi boye na mbongo matondi mbongo ya suka oyo bango kuna azoganga bango asalaka mbongo wana kaka ti tisango elemo te akoko elemo te bango asalaka dime kopesa 10% oyo ozwaka biso osalelaka ngo te kolesa banganga nzambe basali ya nzambe tosalelaka zo te mingi bakanisaka ifo mbongo ekoma ebele mpona kopesa dime te nga lelo na kompani mama mambo na zamba mama surveillant moko alambaka mikate arekondi président général yao atyelinga 10 mikate na sachet
Opeko elobi na kolia 9 1 dixième oko il faut na luka mosali ya nzambe na kabila ye plus kozopesa plus ke nzambe akokamela yo lobi tokosepela bapapa tokopasuka na nsembe wana makambo alobi kasi lelo yo ozolesa basali ya nzambe te mpasi nekosila te donc 1 dixième lesa osali ya nzambe okozwa basali ya nzambe yango mpe mondimi apesi yo tia ye na mabondeli eza te apesi yo merci esili ndenge wana te tia ye na mabondeli okomona changement ekokota na yo olimisa ngai napesaka mingi bana nanga basurveillant ndakisa mpo na ngai moko eza lolendo te na vivaka comme un ministre ilisaidia koma pembeni na armée nazwa pension na pension nazwa bafutaka ngai 4980 francs congolais à peine 6 dollars j'ai mis na mai faut 10 dollars chaque jour à essence na mouvement surveillance donc lingomba chaque lundi bapesa ngai 10 litres essence bongo ya 10 litres bapesa nga mbongo ya sacha sucre ya carte kwanga te koni te sucre kaka mpo na carte me navivaka ndenge nini mpo na nini mpo na titre mwana na ngai opesanga 10 francs nakamati 1 franc ndenge mosala nzambe na pesi opesanga elo napesa ndakisa moko tozosola na papa simon kimanke ngai na résidence chauffeur na ye atangeli ye me kali oke te mpo na nini papa moyen akende eza te mbongo mazote ekoki te fona luka quelque chose nasoma mazote kadafia so nakomi na banzango wana somi mingi mpo nasoma mazote tala boni 20 dollars na poche na ngai nazalaki na 20 dollars eloko mosusu te donc richesse na nga mobimba 20 dollars papa talinga na seki alobi namoni 20 dollars na poche na comment il faut ça na amona eza dollar pesa ngai defisanga 20 dollars na kotonga cela loko na yebi sans incitation et on dit 20 dollars na pesi tosole tobimi nazokomaka na porte à licence téléphone mwana nga moko sura benga papa général oza na kisasa oza na kamp naza kosomba essence na epe namoni jipe moko ozia na kamp natie quelque chose na enveloppe bapesa yo merci mwana na ngai na poko jipe ekomi 100 dollars napesi 20 dollars nazwi 100 dollars yo kangi maboko nzambe okangi maboko tosalela bongo minei okomona changement ekokota na kati na yo okangi nzambe akangi ofungoli maboko nzambe bafungoli tomipesa na likambo na biso tokomi na suka nzambe alingi osala likambo na ye pasi eza koya en même temps ke na bisengo biso na monako tozwaka programme ya bolesi nkamba mingi balesaka nkamba te tokeba papa simoki mama alobi maboko elembi mpo na kosimba portail baweyi baye na bafuna na bango baza koforce porte baya estce bazoya na esengo bazoya na gato esika na likambo ezali bakani eza mibale ngai mpo nakoma ministre ngai mpo nakoma président général ya mouvement surveillance nalekisaki mwana kasi na ngai peso mwana kasi na ngai aza koya etumba na ngai ngai aza mosuli ye aza molimo ye nga kolongo ngai tokeba ntango ekoki baweyi balingi baya ndenge ya mibale ngai ya na monako bapesi communiqué olesi nkamba tosoma tetina nani yango aza na monako aza na ndeko akufaki azali atokokusa soki ozali na premier poste okomi na escalier premier escalier étoile misato eza wana armagedo moko azali wana molai bato bazali makasaka baarmagedo nyonso aza mokuse te na milai bazali ngai ta nakomi surveillant nasengi ba papa alakisa ngai
le premier responsable de la sécurité à Armageddon, Nankamba. Alors, il y a 3 heures du matin. C'est le simple que c'est le la porte. Donc, il y a une tribune. Au moins, il y a une session d'Amanzamé. Armageddon Bili, Molaï, à Tchakiboy. Coup de naïe, ils ont touché la colonne en Angonga. Le colonnaïe plein de pieds bandawati et pas basura de bico. La Molaï. Donc, ici, 3 étoiles les alliés, ils sont de Basaniwa. Bamou le bagaté, là bagaté na bangote. Moi tout nous sommes pas confiants, c'est là nous soutient Kamba premier poste. Nous soutient. Yo na zakoya atali yo, ateboye, zongi na lifu, ni fait les premier poste. Les aba secret spirituel, les amona moké, les amona qui non moto mona kalelo. Les amona ne tibanza mungu. Les aba secret. Ce que tu boye, ce qu'on a préposé dans les faits. Ce que tu boye, ma condition de vivre. Au bout de la lola, vous avez la punition au sol. Nakisa, mama wana, ouais, dans ma carte. Asanya, non, la foule de la carte, face à la punition. Alors, on m'a décidé de m'aller. Comme je suis sorti, vous avez le capoté. Quelques secondes, comme si vous avez les années, si vous avez la voiture qui est longue, qui mangue na yo, vous êtes au côté de la lola. Mais on a commencé à escalier malembe, papa de Nena Lobi. Moussous a commencé 15 jours, Moussous 1 mois, Moussous 10 ans, Moussous 40 ans, à son matin escalier, malembe. Oh yo, pesaka, il a encore roulé sa gambate. Donc, dès qu'on a coupé qu'on joué le côté. La gambate est tapée, bah, 50 parties, et tapé 50 parties. Quand tu morceau moko, bako pesa yo ba de matina de l'autre côté, pour italiengo poso mobimba, morceau ndenge boy, poso mobimba. Bon mutu na lelo azako yana Monaco. Asko yelo lipa. Azo yelo $10, tokeba. Ozana likambo, tango ngo aussi sa likambo na yo. O lesi nkamba, lesa nkamba. Ba wei bazako ya. Dans un témoignage moko papa, fumalonga salaki. Mundele moko aye na mokoto. Papa, lukela na cuisinier moko. Nazo kila kenye na poto. Moi j'ai une expérience. Papa lobi, cuisiner expérience à cause de la jeunité face à mutamutu. Mutamutu veut dire abala. Mutabale limono babana. Abili kambote, même azabana mitaki no kenya na ye. Papa poli kaka tata moko azaki na ba problème. Il est cuisiné. Mon délai a dû engager à Kenya na poto. Jour où papa a fait ce bateau pendant Kende, a eu 6 mois sinaye. Il a fait son moussala. Mokolo na mokolo. So aussi si ni boni na tata, yo moussala na ukopakola ka tata mai. Natsa. Papa pese ke mukilo wa. Ba komi na poto, ba pese ba monda. Ba kosi bana na classe. On est là, on fout tatana bien. Donc, on a bien ici cuisiner. Là, il y a un patron. Cuisiner le patron, c'est yo. On fout un ticket. On a un poteau. Moi, c'est mon poteau. Mon poteau. On fout un bien. Yon nous a patron, habité. Yon nous a patron, habité. Yon nous a patron. Discussion. On est là, siliki. Abi, yon nous a patron, nangai. Nazo kene na Londres. Bikolo mokusida na kuchunga, okoyeba ndenge na kosala yo. Mais patron na sali nini? Okoyeba ndenge na sala na kosala yo. Bala moko mondela akangi komo ya mama moko. Oyebi mama wana, ingeta. Petite sœur na ngai. Atangi komo mwana moko. Oyebi mwana kasi na ngai. Ya mibale, mwana kasi na ngai. Ya misatu, mwana kasi na ngai. Atangi komo moko. Oyebi aza ko répondre te. Na tuni soko yebi mwana yo. Azo lo bate. Kasi na zo tuno te. Mwana no yebi na yebi. Mais pour ko mawa. Na banan kasi na ngamba nyonso, yene na zaki ko linga mingi. Akende wa akufa. Akufa te ezali ngai. Ngai nde otekaki. Ozomona nga mundele, mais nazana basi.
nakena lolo tana kotsongo koyeba ndenge na kosala yo onela kangisaki na ye koti na voiture akei ye atungisa siko na ndako mama atuni ye tata bana ndenge no ye lelo avant mosala esili mondele asali voyage alobi na ngai nabongisa chambre nabongisa frigo natonisa biloko na congélateur ntango oya kuta nyonso mama alobi te oza kokosa ntango papa alobaki na ye moko na mokolo yo nde pakolaka mobali no mai c'est-à-dire mobali nakomi antenne esika nyonso azali makambo nyonso aza koloba mama esika azali asoyoka makambo nyonso mama alobi te tata bana aza kokosa ntango mondele alobaki boye alobi boye babandi kolenga wana basambeli bapakoli mai bake na ambassade balali kuna lobi ambassadeur afuti tike baye na kisasi mbala liboso na mona papa ya ngenda atanda mutu boye biso bakuta aza koloba mais papa fumolongo jamais atelemisi alobi tala yo osalaki boye tosali boye ye mpe soni te alobi makambo nyonso tokeba tokomi na suka bawei baza koya bakuta ngai na yo position nini tosilisi na kombo tata mwana mpe mosantu ame oye oye bangisme oye c'était oye bino boyokaka te lelo boyoki ngai moto azaka mongongo moke lelo nakanisi moto na moto abimi na phrase moko kaka ya likambo toyoki lelo topesa tata na biso bie totondama te tata na biso apesi biso ya sika na kombo misato na kombo ya tata ya mwana oli mosala